na umelia. Soki na mbimi na moto na zui carburant na nga. Soko benga moto na hotel to ipo na respect na yo. Mais so na yo ki place o kende, oyebi singa oza na 1000 francs eza ko fini ngai. Donc transport à 1000 francs ça. Exact. Et bandi na combien alors? Celui dans la bandale, qui victoire 2000 francs pour 2 personnes 4000 francs. Pour essence, la somme essence il y a Kadhafi à sombi 25 litres. On te que la biso 1 litre 5000 parce que on son sombi bongo 5000 on te combien? Ah ouais ba. Ça n'aime tazo kosa to pe boni boni. Mais ngana moni na mona ministre akosa na biso. Ministre akosa biso pour anini pour tout monde bango ba ko tia biso mituka mibale kota depuis 7h. Il y a liboso yekei, il y a mi balé yekei. Et il y a qui na carburant to pene. Na carburant ba charger P. Ba bandi pe côté que la bande ko mususu. Ba on bazo ba désordre ni nango toté awawa, ba ko lobate ke moto ya na sima boye, mi to kezo moye bima. Taka banda to telemakia banda 7h. On a na émission transport ndenge mati. Bon, mutana ndenge na ye, mutana ndenge na osalela. Biso to sala ndenge to salela toujours. On a carburant à profiter. Peut-être chance nae. Au pas zinc le carburant chance. Est-ce que le tel caméra va conjuguer ça bon, ba konzambo kabota la pas dossier o. Dossier comme vraiment et s'empirer na RDC na Congo. Na ko lo msusu yango to comprendre tata billet ya stade de Maxi tant to bete na Maroc. Ezala iboete. So te ete bato balingi to banda ko sambela wala ba marabu, ou beto sambela po wala ba buda na lali na tamuki carburant te kamate. Na yaki banda 4 heures. Na on a lié mais carburant ezate. Bonjour, bonsoir, chers internautes. Il y a partout où place Bozali Kolanda, Kouli Média Télévision. Tozali Bongo Awa na station Molar. Station Molar est en Bandal. Situation moko to comprendre te mokolo lelo, ba chauffeur, ba motard, ba tondi ebele na mbongo na maboko ba linga ba somba carburant pour ba ke musala kasi. Ba zo tekela bango carburant te. To tuni bato misusu ba bisi biso ke carburant zali kasi ba ko linga ko teka te il paraît ba commerçant oyo ba evaka na secteur hydrocarbures ba na ba certains problèmes dans l'état congolais. Pression zali ba linga ba matsa litre ya essence to litre ya carburant kasi l'état congolais so boya yango omoni bazo ko boya côté ka carburant bazo linga te ko livrer ba chauffeur na ba motard carburant kasi pesi mobulu ndenge boko mona na simabilili boye batu batondi ebele msusu bayaki awa depuis 5 heures na minute to komi soki 14 heures soki 15 heures batu bayaki depuis 5 heures ba msusu kutu balobi na butu pe bazalaki awa makambo ebandi depuis vendredi ya semaine passée ebandi kaka lelo te kasi lelo nde et se remarqué yango Kouli Média Télévision to kiti awa pona tomeka ko solona bandeko o ba nzinga nzinga ba meka un peu ko expliquer biso ce qui se passe réellement ba agent ya Total ba ko loba nini to comme on appelle et remarque to sali c'est comme si station Total kande ko teka so ko tali kuna engin to kobil ba ko teka te ça fermé. La station Missou Tamboli est fermée car si Total n'est pas côté cas mais quand c'est si pas côté quand on peut depuis Batubaïki Tongo baza servité bandeko ba congolais ba chauffeur ba moteur ba koye baté qu'est-ce qu'ils vont faire bana ba kolia ndenge nini journée koleka ndenge nini yango bozala toujours connecté et branché sur votre chaîne Kouli Média Télévision toko kita toko meka kotala bandeko ndenge balali peto solo na bango baebisa biso ce qui se passe réellement. En tout cas, ne zappez pas, restez branchés pe bolanda ndenge bandeko bakoloba. Merci. Papa, on filme vite.
Yoko Magi Awa na station depuis Ernie. Depuis 6 heures. Mais qu'est-ce qui se passe? To Koutibino Belé, bo telemi, boko c'est la carburant. Qu'est-ce qui se passe réellement? Carburé ça tête au bout la tête depuis 6 heures to yakawa et ça c'est zate. Moi et pe mi touké kende yate mi touké kanga mina ba moto. Donc to éviter et olala wa biso to ke banda. L'état et moi ya tale la biso. Ba to ba tsala na station ba ko lobani. Ba ko lobelo te po carburé zate, carburant des zate. Mais tomoni mutuka ya oye memaka carburé utiawa yeko sa ute sana. Et bande yaki do depuis tongo yaki to éviter zo ta carburant bien ndeni do ba ngo pe ba vai na bango. De l'Europe raté. Ndeko mbote na yo? Ndeko mbote? Mbote ndeko na nga. On peut se présenter devant caméra na biso? Bon, toza en station, neti toza wela bandeko na biso o. Yo kombo nani osalaka nini? Paradis ba vitesse na mota. Oui. Oya depuis Ernie. Depuis 6 heures. Osala nini? Osomba carburant. Ko bato station ba ko lobani. Bazo lobelo roté depuis batika biso awa, tozo comprendre pété camion sans bande ya ke charger, ti siko tozo longwa raté. Bazo lobelo roté, ba oela na bangu bata ba bidon, ba pesa bango ba 2000 francs, biso bata mituka bata ba moto, bazo kipe biso te. Nini prix ya carburant matité? Te prix carburant matité da normal. C'est normal. Mais nini esala ke no de est-ce que ça la makabo eto ezaka kapona mukolani? Non, et bandi depuis vendredi makambo, tozo comprendre ngote so ezani. Ba station miso ezo tekate. Deux stations za ngambo ezo tekate. Car total car na mboko. Yem tawateka. Okolobela ba konzi kasi. Bon, tozo aposta to senga na ba konzi, batela la biso no likambo. Ko to comprendre façon likambo te. Mbote papa na ngai. Kombo nani? Kombo na nga Cédric. Osalaka nini? Naza chauffeur montard. Naza chauffeur à montard. To kutia na station Total ya Mola. To moni mituke belé ba moto to salate. Qu'est-ce qui se passe réellement? Banda vraiment to regarde depuis 6 heures du matin, ti siko yo carburé zaté. C'est que carburant vraiment côté crise na mboka ya makasi tozo ebate. To ko suka wapi? Loko ba bimboka ngo se kufa nango, ya ngwana bazo boma ngo lisu bien bien toni. Bo baki soit disa carburé za na mwanda. Mais ti siko batio wana za ya ba gilet to ya milangi to ya ba kopal to ebate. Ba konza mboka bata ya biso dossier vraiment sinon déjà pas si pose na station ba ko lobani ni bino boye botele mebele ba to station ba lobani. Na station ba biso disa l'état azana bazana nyongwa l'état. Yangwana l'état zo kanga bango carburant. L'état tika biloko na fongola bango carburant po biso to samisa to liesa bana biso. Siko transport et mati ou bien awape litre essence et mati. Biso photo maïta carburant parce que Kadhafi azoteka 1 litre 5000 francs. Choix exacté. Il faut biso to maïta pe carburant et to maïta transport pour que tout le monde moyen olesa bana biso. Merci. Hey papa, oh chéri papa. Mbote papa. Comment se présenter? Oui, comme on a Elaïs, chauffeur taxi. Oui, chauffeur taxi. Depuis 6 heures du matin à Zaka. Qu'est-ce qui se passe réellement? En tout cas, vraiment, ils ont vraiment passé pour Nambo Cannabis. Carburant depuis 6 heures, tous os ouatés. Il paraît qu'il y a un problème, ils ont un CEPI, il paraît que ce problème, ils n'ont pas Konzina, Bakolo, la station, tous os banaté. En tout cas, ils ont fait un souffrir biso petit peuple. Parce que Bango, vraiment, Bagos en attend, au côté de ma côté, ils ont dépassé Nabiso. En tout cas, Bakonziba, je l'ai solution pour vivre dans Balibota Nabiso. Mais Mazolo Bakesa guerre ya Ukraine n'aime te crise. Eza guerre ya Ukraine ité. Carburant za nango na CEP. Carburant za na kata CEP. Donc ils ont des problèmes ya ba Konzina ba mindele oya ba Total o ne il paraît ngo salike. Carburant ba lancer carburant na population. OK, merci beaucoup. Ndeko loba, mbote na yo? Mbote frère. Yo salaka nini? Ngai naza nanga commerçant. Odaka commerçant. Oteka carburant. Nateka carburant. Situation oyo to mona lelo awa na ba station Total, pe de ba station mosusu ba koteka te. Yo en tant que commerçant congolais au mona onde. Vraiment na arrêté ma casse parce que depuis ma naissance ndé loko ndé le kelinga kaka.
mikolo namona ngo nanu te depuis nabotami na 1989 ti siko namona nanga ngo nanu transport emati place banda kofuta 1000 francs komi 2000 place ya 500 komi 1500 okoloba nini na bakonzi vraiment mpo nango tozala na souci na bango te vraiment soki bakoloba ke non na démissionné mpe badémissionné na bango tozala posa na bango te mboka tokufana ata nzala balakaki biso na basoso ebungi na goma sikoyo tokozela nini tala transport ndenge ekomi biloko oyo ekotya crise na mboka kala te bandako ekweya na makambo ya boye bandako ekweya te sikoyo tokoloba nini Félix soki okoka te ve pardon tikela biso mboka ndeko mbote na yo mbote papa okopesa biso kombo na yo kombo na Gelor Kibwanga papa Gelor oza motard oza chauffeur personnel to oza taximan bon oza chauffeur personnel taximan pardon chauffeur taximan yebisa biso journal lelo olamukaki ndenge nini boye kokangama awa na station eza bongo boni bon pas même journal lelo depuis lobby il y a d'autres voitures là qui à la station bon Nicolas carburant depuis lobby à 19h embouteillage là qui est grave la station pour te voir carburant il y a commis à 4 heures pour le carburant les athées mais par exemple carburant zali aux a deuxième mutu ko tia carburant et où tu tia carburant mais bon toujours dans la difficulté va problème on comprend va problème oui tu comprendre était et on va kati et on va oteka éviter mais pourquoi bon tout na bango te ba genre mais toujours tout na ba question ba répondre biso te tandis que ba baza na machine to yeba ndenge ni ba kati o courir kei mais courir zali botia groupe na ba station ba sala na mingi na oui ba groupe électrogène eza botia groupe o ba botia groupe sur côté to éviter sur station vous avez carburant ya botia na groupe na bango to éviter to tiki mi to que doit prendre sèche to monter na ba bidon na bidon peut-être ba oteka le carburant mais carburant et était quand pété depuis 4 heures tout cela qui a 10 secondes donc les loto le baba na bakoliate ba olande baba ya na mbwengi tikombo yo le mona nité bino pe ba chauffeur bo profiter na moment oyo mwandambo bato bazana ba carburant wana na ebiso transport ndenge mati bon mutana ndenge na ye mutana ndenge na osalela biso to saka ndenge to salela aka toujours on a carburant na profiter peut-être chance na ye au pas zengi le carburant chance ko le tala caméra ba konjo ko yebisa bango ni bon ba konzambo ka bota la pas dossier oyo dossier comme vraiment et s'empirer na RDC na Congo comme va carburant même na intérieur carburant ba on souffrir comme carburant matin intérieur a peu même ma carburant comme il passe bulu que la biso solution ministre hydrocarbures c'est le moment. C'est le moment ngo. Didier Boudimbo c'est le moment ngo. Ce qui mituko tu es à awa. Et Fandi pour le ministre vous a un mot à dire. Sur le bill kamumba qu'on a mboka open à carburant. Makambo ici là. Transport exacté. Votre batamboli makolomi il est là. Bamto matisi transport. Moto matisipé. Il y a pris ailleurs. Mutu peut-être manda on a calcul. Mais à côté na terrain beaucoup makambo mususu programme de ça nini et baby j'ai solution pour makambo vraiment ozala vraiment bien merci beaucoup ndeko mbote na yo mbote papa yo pe to moni oza pena na kanda papa yo yaki awa depuis hier nini papa biso bata 5h pe to kokate carburant taka batu na moto ngabenda moto pe to kokate depuis tongo to yaki atakuta mon père mais il paraît bon mati transport tout ça ni carburant passe il faut que tu mettes transport yo bipère nana ngali kambolo baté bandeko na msu bango na kende solo na bango en tout cas merci donc écoute la pena bandeko baza kuna to meka pe ko solo na bango ndeko msusu asa wa ndeko mbote na yo mbote papa yo poza taximan motard to ngana za motard oza pe motard yebisa biso okoma hier ni ngal na lo bien donc na butu na zalaki na zuite na ke na lali na epe tongo pona zo na zuka kaka na moni sona ba bidon moto za to na ba bidon moto yango na boki yango kuna zo ataka carburant mais na zuzo raté ba otindika bato ba otika pe moko te ba konzi ba lo banini bolandi comme information te na ba radio donc ba konzi biso donc bazo sale loko te na ebité na ba vandika bongo na okata lo ba mutu moko te ko yebisa bango ni kasi basa yela musala ba vandeli
baliaka mbongo baliaka mbongo pamba te mbongo wana eza ya pamba te fo bali basalela mosala tofutaka bango na lobi tofutaka bango po tofutaka bataxe taxe wana nde futaka bango basalelaka mbongo batieli biso bato ya taxe tozofuta bataxe me bataxe yango mpe kabe ezotala tozosala te basala mosala nde balelaka mbongo essence yango emati to ndenge emati nanu te men ezomonana te bato mosusu nayebi te so babombi yango bazotekela biso te bakonzi batala likambo yango basalela mosala oyo totieli bango place wana. Merci beaucoup ndeko mpe aza mopanzi ndeko mbote na yo mbote yo oza chauffeur personnel chauffeur taximan to mpe motard nga aza chauffeur taximan taxi na ngai yango oyo oyaki awa depuis erne nayaki awa depuis 7 heures bon nga alandi top congo ministre alobi ke essence ezali mais sikoyo essence ezali tozomona yango te na terrain bazoteka te awa mais nga namoni naomona ministre akosa na ye biso ministre akosa biso mpo ya nini mpo tomoni bango baye kotia biso mituka mibale ekota depuis 7 heures ya liboso eye ekei ya mibale eye ekei eyaki na carburant to pene na carburant bacharge mpe babandi mpe kotekela bandeko mosusu bango bazoba desordre nini yango tote awawa bakoloba te ke moto eya na nsima boye mituka ezwa moye ebima taka banda totelemaki ya banda 7 heures tolali bapongi tolembi bango bakokotaka bakokotaka baobima eza lokwa neti baa na posa bamatela bango prix bango sikoyo baoyokana te likambo ya prix parce que tout le monde a clarté, tout le monde a bakosa biso. Carburant eza na kati ya baoti kotia carburant. Mais ce qu'on peut battre que la biso nini bazo zela. Tolembi ce to banga ba mituka dia sida ezangi biso essence et que ça kozonga bandako ndenge. Kozonga ndenge ni ba panne sèche na nzela. Bo sali pété bana bakolia ndenge. Mais to sali pété nyoso ko limité osa neni. Alors papa fongola miso soko fongola miso te talio. Merci beaucoup. OK. Maman pasawa, maman mbote na. Na mbote papa na pusala loba. Est-ce que makambo vraiment ezala te? Nga uti matete na zu moto ti basenga comme 5000 francs to suka. Mboko peto ebate to ki up to suka. Merci beaucoup. Bwana boito landa bayimboka ndenge bakoloba ndeko mbote na yo. Mbote papa. Olati pe polo ya fachi fachi béton. Sikoyo fachi béton meneni bato bako souffrir. Bon, oyo eza likambo ya fachi béton te, mais eza likambo ya monde entier. Parce que passe ya carburant oyo, et aussi parce que naza montar. Passe ya carburant oyo ekotika na Congo te. Tozomona même na ba chaîne télévisée ndenge bazokemba ndene Ukraine. Oyo etikali kaka tosala ezaka biso mpe tosangaka toluka ta Satan 3 tosala tobeta kaka na Ukraine yango mpo ye azolakisa biso basatan. Alakisa biso basatan bozobanga biso mpe aso tosali satan toza na biloko tosala toza na minere tokobalola mpe esali ekomi satan tosali yango satan 3 le tobeti yango kaka. Mais tu as dit que balobi ba moni ba mituka carburant ekotiawa et charger pe carburant mais ba ote kele mute point na ko lo msusu yango to comprendre tata billet ya stade de Maxi tant to bete na Maroc ezala iboete so te ete bato balingi to banda ko sambela wala ba marabu ou beto sambela po wala ba buda na lali na tamuki carburant ete kamate na yaki banda 4 heures. Non, on a lié mais carburant exact. Au bout du pété. Au bout de l'année, il faut comprendre raga. Faut choisir. Déjà. Avec. Il y a des spéciaux dans le chauffeur d'esprit de mort voilà té. Dans le chauffeur il y a moto. Il y a tukutuku. Naza bawana ba bon na on a revu ko loba ba konzamboka baluka. Malgré l'orientation eza pasi mais baluka tellement solution muke so babimisa ta babidjo babimisa to moi ba pèse ba jouer $20,000 aller $20,000 il y a retour $40,000 mais pourquoi pas babidjo wana babimisa ngo na ba kobi les aïto eba ezaya l'état lelo ekufi ko neni kobi les anga essence bazo ba bidjo wana ba olinga ba ndotela ba ministre ba nini wana batsa ba carburant batela biso makambo bale toza na tina kuna te edingwa lobi awa ba gagner te $10,000 ebimiso point $10,000 so batsa ko essence nenge carburant so mona na boete répercussions à la transport et mata biloko coûte se mata mais ko mata lisusu pona ngai kutu nde na umelia
soki na mbimi na moto nazwi carburant na nga soki obengi ngai moto na hotel to mpo na respect na yo mais soki nayoki yo place okende oyebisi ngai oza na 1000 francs eza kolofini ngai donc transport à 1000 francs eza te et bandi na combien alors soki naza na bandal ti victoire 2000 francs mutu moko 2 personnes 4000 francs po essence ngai nasombi essence ya Kadhafi asombi 25 litres aotekela biso 1 litre 5000 parce que wana so sombi bongo 5000 aoteka combien bakonzi bino moko boyoka nde bapeuple kongo bakoloba makambo eza normal te makambo eza normal te bato bakayokufa ndeko mbote na yo mbote monsieur le journaliste olobi nini mpo na crise oyo tozomona awa oyo na olobaka kande ya makasi mais kanda ya makasi okobeta nani ata mokonzi moko azawa te te kandaka na motema nde toomona bandeko na biso bakufa nde biso mpe tokokufa neti lelo bato akufi po transport ya pas surtout na poko eza ndeni afongola miso mokonzi ya mboka na biso afongola misu na bato oyo ya cheche bango wana tomoni awa carburant ekoti me bakotekela mite mpona nini bon eza tolobaka politike nyonso politike yaya nani esengo te naosufri na mboka na ngai naokemba ndekoloba papa journaliste biso na biso bakongolais toa mitema mabe tolinganaka te tala neti awa essence euti okota carburant ekoti me bazoboya kotekela biso seke mposa na bango eza ya bamatisa carburant to nini bino bakonzi bozala lisu makasi bolandela bato oyo oyo bakokuta aza na carburant na kati ya station na ye alingi koteka te basani babloke station wana batekaka lisusu te posa na biso eza nini bino boza bakonzi bozwa bamesure oyo carburant ekoti me alingi koteka te omoteke tozozika moi totelemi bamoto etandami mituka ebele bato ebele ata na stade de Martyrs kuna tozalaka boye te oyo bakuta na station na carburant na kati ya station me alingi koteka te basani babloke station wana merci beaucoup bouti kolanda bongo bayimboka ndeko mpe olingi oloba oya ndeko moko azawa tosukisa na ye bon ndeko abia koloba te tokomi presque na suka bolandi ndenge bayimboka badeklare ndenge balobi situation awa na Kisasa a toza na mola mais so ke na victoire eza ndenge moko so ke na Gombe eza ndenge moko Mati Delvaux oke Kalamu partout Matete Njili Changu kuna oke ba Masina tout ça ba station eza paralysé plein bato ba kozwa carburant te parce que transport ezo mata biloko se mata mais ko mata lisusu makasi yango to ko senga na bakonzi to silisi na biso ndeko yango to ko senga na bakonzi ba se pencher vraiment sur ce dossier pour bazwa solution na pesi mbote na ba nyonso balandaki biso na pesi mbote na mama Françoise Vita na pesi mbote na Pacheri Vita tozali awa na terrain pour na kosala musala constant auto sala a na ba station lobi pe na tongo to kokita lisusu soki ezo continuer tokoya toujours wana pona kopesa bino ba nuise ya makambu oyo ezoleka a na ville province ya Kinshasa en tout cas pona lelo to suki awa quant à moi je vous dis au revoir.